nalobi atako to la chair est faible yango ok tondimi la chair est faible sikoyo yo oza pasteur ozobima na mwasi ya kesier babenga bango banani soki trésorier ya église mwasi bazwi ya trésorier soki ya diacre likanisi sikoyo ya kose filme euti nanu wapi bozala na bamitakala na telefone pendant yo oza na mobali na yo yepa aza na mwasi na yo bande oba bolingo ata vous-même très à l'aise bokolia na bino mbanga bozwi mpe image mais makambo eza minene bandeko bolanda na analyse nasalaki yango normalement hier mais na publiaki video te après deuxième vidéo ekoya par rapport ya bafuite ya bavideo bato bamona bato bana mike à suivre. MDG TV, une chaîne Want pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. C'est la MIFA, certainement vous allez très bien bandé au Bolingo, comme vous pouvez le constater. En mode parler. Bob, Adona with you please. Il est 23h moins. Nanati pyjama na ngai na babinga onene na henet nanga na ila na ngai d'habitude na sala ba émission bonne vivacité je crois bato bolandanga boyebi mais j'ai senti une tristesse dans mon esprit en au moment sa vidéo yo na moi mawa dossier wampanda za wampanga to wampanda pasero yo ba vidéo ya mustakalisation zotambola il a l'air innocent le pauvre pasteur Bogard wampanga je me suis retrouvé branché dans l'impudicité. Des grandes personnalités comme celle-ci. Ça, c'est une leçon. Parler de papa Abraham. Je ne serai pas un prédicateur théorique. Papa Isaac et papa Jacob. Écoute ça. L'invite du sang. Écoute, il a ce matin. Où il y a tout comme une famille à sentinelle. Mais on a fait quoi grand patron? En ayant politique. Ou en a bamba makuta mingi. Kama ikukokotea elufu itakokotea maaventure. Mimba ku gauche, mimba ku droite, unatumbukia bibi yako, unama. Donc, vile vyote njua nini imalizike ushimiki. Gloire à l'Éternel. Ah ouais. Gloire à l'Éternel. Seulement au moment de la gloire. Si Paul a dit ça, je veux prier aussi avec toi. Je vais engager. Oh, triste, hein? Pitié, hein? Que Dieu nous aide. J'ai des sentiments mélangés. Là, on a bandé la wapi, na zoé baté. Mais je vais quand même, non, ça, même effort, hein? Nous avons pas ça en malo, bas son gangaï. Ok. Non, on ça conseil. Topé na ko exhorter, na roté ya deux types. Ya ba chrétien, ba vrai na ba faux. Ok? Je vais commencer par les vrais. Je crois moi mon soir prédication Boyoki. Bienvenue. You only have 3 minutes. You know the cause of 55. 55? Yeah, it's 51 already. Have you been there? No. Yeah. I thought it's around 11. What do you mean? Big Tesco close at 11 o'clock.
Take the paper one. Je disais, les amis, beaucoup de prédication. Il parlait des babenga oneni bitumba ya makila, bitumba ya makila. Mais kasi tant nga lobaka na bino awa ke réclamation existaka esengeli koluka délivrance. Lorsqu'une personne est en Christ, voici une chanson de nouvelle. En fait, il donnait son témoignage en 2002 comment Nzamba tombola ki na gloire 2022 pardon. Akendaki na Dar es Salaam akutana na bakonzi bato levant dignité bato minene ba ministre na ministre pendant que je vous parle na moni na ba Facebook partout na ba commentaire vraiment na yepe mais façon lembisi ngai mais na zone du matin vraiment je ne crois pas na zone du matin ayara na Dar es Salaam effectivement bato bazo témoigner une amie me dira même abia grande dame oyebi ke passer na biso na mwanda invité mingi na linga ke makasi na ba émission na e tellement mon ami Aza Lubumbashi ce qu'il a sepela tant il est passé à terre na Swahili a se retrouvaka parce que a botami kuna koli kuna et lelo oyo nzambe bon na lobaki na oteya des types il y a des chrétiens ba fou vrai na ba faux OK na oloba na ba vrai boy dès kara ondimeli Yesu na vie na yo lokola mokonzi pe mobikisi yeba ke bitumbe bandi bataille bandi réclamation epai et bitumba mikolo nyonso epai bitumba ya makila et tu n'as plus droit à l'erreur. Bible zoloba tant que le corona se ekolekate ego exister guerre entre Israël et Amalek eko silate parce que Satan ana posa ozonga posa ki ya yete mais ce que Yesu a eko racheté du coup il a réclamé mais ce que j'aime avec le Seigneur kozana Yesu za assurance et mosala nzambe mo banda oloba na biso et l'autre mon côté comme la moi na nzambe za surprise. Vous savez pourquoi? À chaque fois ma beso ezolinge ya nzambe avertisaka nzambe révélaka nzambe alakisaka ezana batu ba mona ba shit toko kweya 5 ans 10 ans avant likambo nekoma déjà nzambe na omniscience na ye à un moment, c'est que le diable a préparé l'obi. Et du coup, il t'avertit. Keba. Faute de temps, c'est bien de parler de Moïse, de David, d'Élie. Mais tant on l'a dit ça, aux exemples, il y a Vinayo. Personnellement, dans l'expérience, il y a un bon ébélé. Je ne dis pas que Ngande Naza parfaite, non. Mais dans ma Nzamba, avec l'aide du Saint-Esprit, et on a un parcours avec le Seigneur. Nous venons de très loin. Parce que tant que le diable a visé, un objectif moi à atteindre. Et on a le balaba en Nzambe. So ebi mosel Nzambe moko. Aza vrai. Bonde la kaponaye. Bonde la kaponaye. Et ko gérer ba âme et ça est là au saranangote du coup bitumba na bango nyonso komi ayo bat mobo satana kangaki yo zo bondela pona bango na ba maté no bazo bika o anti penza de bla otiko kimia et na mambo bela ko luba menza masunga biso na mukuse nana lo banabana na nzambe ya solo ndenge Yesu alobaka na ba disciples veillez et priez pour ne point tomber dans la tentation et pas moi na nzambe azar ezala raté surprise ezala raté
ma be avec koma nzamba avertisaka et etikali siko responsabilité na yo so moni ko koya etalika yo mais eba ke à chaque fois ozo koya quand ya nzambe joue de fête et diable azo gagner terrain neti na minute yo monde des ténèbres sepeli ya kosakana te na lobayi je veux parler na ba vrai na ba faux parce que na oki bat balobi non asimba pe kisi abeba akoma mutu yanga mona ba musu balobi non c'est un vrai serviteur de Dieu tala personnellement je ne le connais pas et courage à lui hein soit Hollande vidéo oyo na webisega qui a se ressaisir si réellement aza mwana nzamba bebisi na alliance c'était ezaki kaka kokweya ndenge mo lobi que nous a plan préparé pour apparemment voice mozo tambola bato église na yeba lobi que non depuis quelques semaines le pasteur préparait déjà l'église donc on dirait ayeba ki ke mabe mo rezo ko mato pezo yinda kalate psycho bon na kota na ba détail na deuxième vidéo hein na robetele bino li solo parce que vidéo mo ya plus ou moins 5 minutes ya pas standing azo beta makembese. OK, na kota na ba détail sima. Alors priez pour ne point tomber dans la tentation, bien-aimé. Toi, Batou. Hein? La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé, dit la Bible. Oebi, na domaine à Mambarokoya, quand tu es mûr, quand tu es spirituel, hein? Et so okoyi se yo mo lingo koya. So boko koyo okoya na ote. Okoya na ote. Bo batela ondima parce que na minute oyo ngambu ya kune sepeli pe ngambo oyo ya biso oyo bandeko suite ya video ya Wampanga et tikala koyuka na tumba ina baninya ya Isal Mutombo bande oba bolingo bolimbisa ngai naza mwa malili kande na episode na video ya liboso na oki tristesse moko na oki vraiment tristesse moko makasi bon avant na pesa bino ba détail ya vidéo ya pasteur OK na lobaki na rolobela sur ba vrai chrétien na ba faux chrétien et na shitaki en disant na pesi conseil kolobana bana na nzamba solo prier pour ne point tomber dans la tentation. Yesu azwi ba disciple alobi toki na osambela na ngomba. Atiki bango ya mati. Tanga kita kutu bango ba nimbi. Alobi na bango bokokaki kosambela ta une heure de temps na te. Priez. Veillez et priez pour ne point tomber dans la tentation. Donc c'est clair que prière est une arme efficace. Pour nous battre la moto. Akoyi sama na onzima te. Et na komeka mate. Conseil na pesa ki yango na bosambela pona basali nzambe oyo ya vrai et nzamba batela bango parce que bazara ciblé bazara recherché na lobi yango par rapport à ba témoignage na yoki bato bele balobi non c'est un vrai homme de Dieu bamsu balobi te asia bebisa personnellement na ebiete mais pesi quand même ma pesi pasi parce que bato yo ba linga ki ba yeba ki ba bana rolanda ye komona ba vidéo oyo baza desi et pesi pasi bato mususu balobi baza na raison pourquoi bavanda na bango na bandako siko botala ebele ya bato tato tamso fortifié na foi oyo babika na nzela na ye et surtout ba faible parce que bible zo ba fort pas supporter ba faible bazalaka yana mutu mususu obetsa na libako ki passe mais après tout la marche continue nous autres to mona ya ndenge na ndenge wana ubandi pe mambo nzambe ngo sika mais bon neti tozaika prédestiné to continuer nzela to so continuer pe ka nzela et na rolobala ba faux avant na ya et pas pasteur na mwana mwasi wana na rolobala ba faux et lo ba sango ya un ciel à gagner et un enfer à éviter et oh bino bozo sala oh bino bo sala boy bake bo futa cher parce que priya âme moko za makila Yesu même vos unions sur Congo grosso ba âme moko te Yesu akufa po bikisa bato et du coup vous
bozwi mission ya okangela bato porte à l'eau là. Boye ba ke bozala impunité. So bon la miteme oza malamu. Nzamba wa accepter bino ondima ko yamba bino. Bandeko mawa pasi. Et nazo ngana n'est pas ya pasteur. Oza marié. Ndeko mwasi wana balobi epe aza marié mwasi soki ya diacre. Soki ya caissière nde bat bazoloba. Siko bino mibale na ebite likanisi ya kolingana ekutaki wapi bozwaki yango wapi po boko mwasi na mobali bomo kobima pendant que boza ba marié et puis boza église moko pasteur na mwana na ya molimo o aza pe mwasi ya libala. Siko tango bino boko sala ba mambo salite na bino likanisi ya ko se filmer ekutaki wapi et pas pasteur to epande ko mwasi nde bomoni place que bo pasteur et eux la mis en cause. Et tant que vous se filmer, ba intention ba motivation ezaki nini? Parce que boza bino mibale ba marié. Bo tikela na ba souvenir. C'est compliqué. Bozo pesa na ba bisous, bo lia na mbanga. Et bo tala na bilongi et puis bozu vidéo. Mususu rocha ye mama soki protocole soka zanani bazo bengai arocha mutu na kingo ya pasteur na ebite tan bobanda kosala maambwana bobanda komilobela nini bobanda kokanisa nini e bobanda kosala ngo pona nini na yebite lelo siko ba video ebimi na portrait ya moto nyonso. Est-ce que vous réfléchissez à ou bien eza coup bossi bo monta qui planifié net besoin objectif au séduire ya koko isa ondima ya bato ya kobungisa ba âme parce que à savoir parmi ba stratégie ya moyini ya Nathan de la fin autozali eza ba scandale. Pourquoi? Pour nous pekisa bato accès au royaume des cieux. Bref, à partir de la vidéo boyoki ni nezo bimana minoko ya bato. Siko boyebi ke obosale ya mabe. Plus grave boza ba marié. Oza pasteur. Okamba église ya munene stopé ba église. Na mokili mbato ba yebi mais tant bozo ko se filmer ba intention ba motivation na bino zaki nini. Bono sango po nini. Et à maweza pasi. À part ça, les passeurs balobi ana mbongo. Les passeurs balobi azana ba possibilité. Mais akeko là la mwana mwasi o bandeko na ndako. Bomo bandako ezala neti na cheveux bandako a salité ya Afrique. Batandi on dit pe capot soki ba chez l'homme na se ba mire très sale. Le bandako ezala sope inhabité, sope abandonné. Chambre moko bizarre. L'homme spirituel juge de tout. Comment mon tout normal? Il y a propre à la tarabia à Zanambongo. Ok, na hôtel, bah yé bibino, peut-être vous avez peur. Bisika mususu ezala yete. O boro kende boza la l'aise. Na bouke sala maambro bon na bisika salité. À savoir que rapport sexuel est sacré. Et acte mot est sacré. Et spirituel, je l'ai dit. Donc, même lié, et si gars au salango et contaka, et ils sont significatif. Est-ce qu'un homme spirituel a ça là, et babinga ngonini, intimité, nabisika ya motindo wana, et maman n'a pas mis là, ici, na en assez très à l'aise. Que Dieu nous aide. Moi, je vous ai dit, hein, je vous avais prévenu, scandale, mon Kolanda, na serviteur de Dieu. Hein, ba sex step, ba vidéo, moko, ba on dit maté, où ils aura début à commencement.
Ils ont souhaité, ils ont souhaité, mais c'est un message. Le Seigneur est en train d'exposer et va continuer d'exposer faux. Parce que nous avons participé à ma bête. Maman, on le baiser est belé, mais bon, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Congolais, moutou archive. Papa, vidéo congolais, chaque 4 ans, il sera archive. Surtout ceux qui n'ont pas sali les lots, au boye, au bat sepel, n'a pas babimé celui. Boana bana, peut-être le ba amike. Le ba oswana na muninga na e. Parce papa na bango toi t'as la vidéo papa na bango a joué à distribuer en haut. Vos enfants vont voir vos vidéos ya mitakala. Ndenge le na moni bazongi si vidéo ya évêque. Je crois que tu au juge on a WhatsApp. Na kota téléphone bo tout. Oh, sous parce que babuto matchachi bona ba panel non azo expliquer azo réexpliquer marambo ya vivara na ba scène wana comment est-ce que évêque aza brutal. Mais le vieux a eu boulot on parle faut le training yo jeune boy qui n'est pas le vieux Alex au le vieux a eu musala faut mon vidéo na rata mutuka ninge viezo balola chibola catch américain kusati cric king mande wuli misanga na kangi parenthèse. Moi quoi mes galeries mais ça fait mal. Ça fait mal. Et à moi passé. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent en son honneur. Ils ont réussi l'ordre d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coupes pleines de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus.
ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue un jour dans ta face, que 1000 ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On ne se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu de vengeance s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai.